Congo Acoustique Award 2020. En tout cas, résultat nango vraiment na sepeli nango te. Ndenge acoustique ya Karine Mokonzi ebimi na première place te. Acoustique ya Ferregola nde mutu ebimi meilleur acoustique ya Congo Award Acoustique 2020. Alors, sikoyo na koyebisa bino tina nini na sepeli te pona oyo ya Karine ebimi première place te, mais yango te na koexplike bino. Na koexplike bino pourquoi na boyi oyo ya Ferregola eyala liboso ya oyo ya Karine Mokonzi. Pourquoi eloko nini nga na monike oyo ya Ferregola ekoki koleka ya Karine Mokonzi te. Ebongi na detaye bino yango kamwa moke. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa yemoko Ferregola alobaki. Soki asalaki acoustique wana pambate Facebook esengaki bango basala mweloko pona makambo oyo eza koleka. Elingi koloba ya liboso acoustique yango Ferregola asali yango pona Facebook, asali yango pona yete, asali yango peteke pona eloko moko etouche na motema, asali yango pete pona ba Congolais, masali yango po Facebook alobi na makambo oyo eze koleka na mokili. Alors wana eza deja eza na sentiment moko te na kati. Ya mibale na kanisa acoustique yango bazoloba malamu confinement, baza koyembela makambo oyo eleki. Alors tango bakoyembela makambo oyo eleki, soki ezalaki na niveau ya diaspora pona makambo ya diaspora, en tout cas problème ezate. Mais soki eza pona peuple congolais, pona bato mangala, pona ko sensibiliser bana ya mboka, en tout cas eza nango musala mpunda. Wana biso nyonso toyebi, mwana mboka nyonso ayebi ke maladi wana liboso nanu ezolanda nanu bamikolo, batoyo bazana babokono ebele na nzoto na bamikolo kobanda ba 50 ba 60 likolo. Alors population ya Congo ba jeune baza mingi. En plus bakoko ya Congo batikali kozwa yango te, boyebi deja tina nini bakoki kozwa maladi wana te, ata eye baye ko depozango na batono. Loba bapesa batu ba vaccin wana nde ekokozwa batu. Mais soki baye ko depozango ate zwi bango ekobima. Elingi koloba nzemboyo eza na impact moko te toujours na société na vie ya ba Congolais. Ya misatu ndenge za wana bakobina yango te. Ya misatu to ya mine bokontaka kaka ponga nazali ya kobunga. Alors nzembo wana bakobina yango te, bakoyoka yango te, parce que eko déranger ba danse ya batu, eko déranger matoi ya batu, pe kopesa batu kanda. Surtout soki bazoyoka ke balingi baya kotia bango ba vaccin na makasi. Surtout soki peuple azoyoka ke phase 3 ya ba vaccin se bandaki, bazomituna boye se bandaki pa na biso te, batongoyo bamangwele baza kotia biso soki ya nini ekokozala yango te, baza na bakeskese pamba te. Tango bakoyoka lisusu nzemboyo bakoki kopanza ba telefone to nini. Alors sikoyo acoustique oyo ya ndengwana na ndimite bandeko nanga ekoki kozwa première place. Même Ferregola azali meilleure chanteuse, mutoyo ayembaka na ndenga koloba te. Non,
meilleur chanteur ali meilleur chanteur aza na mongongo bien aza na ba catégorie nyonso toyebeli mais awa tozolobela acoustique ekokaki kobima na première place te. Soki totali malamu Bébé Chanda tangu balobelaka ye na kanisa apesaki nzembo moko pe asalela publicité yeloko moko ezalaki ko servir pona ba Congolais. Savon soki nini ate opesi publicité ya miliki to ya nini ou bien ya manteka na lipa ezali moi bien eyali bien kutu toloba moi bien te bien parce que peuple azako binango pe akokonsomango ata akosomba na mbongo na ye. Mais sikoyo eloko yo peuple ayini na motema moko eloko yo peuple ayebike eza pona intérêt na ete au contraire eza pona faveur ya peuple ekoki kosilisa bamikonzi oyo ya oni basalaka eloko te kote babomeli biso bandeko koleka ba million. Alors soki ekwei kuna ekosilisa bango sanke muta beta munduki pamba te biso ba jeune na basi na bana nde mutu basili ba million. Alors nzembo moko te to likambo moko te Facebook ayembelaki biso to atindaki bato bayemba pamba te kuna bato baza kosila. Mais maladi oyo na monde nanu eleki ba million te. Bien sûr eza kobangisa. Alors oyo toza koloba boye acoustique oyo en tout cas eza acoustique ya kanda. Batu nyonso o bayembelaki maladi wana na likambo baza kosala fier pe bakosepela. En tout cas eza mabete koyembango eza bien pona biso na diaspora na bamboka mususu. Yango wana bokende kosala bachabino na ba concours ya bamboka o biso toza pe bamboka mususu oyo etondi nango. Mais pona bana Congo antika en tout cas botika bango kimia. Pona communauté congolais to africain oyo moi eza makasi kuna banzembu oyo botika ngo kimia ekoma kuna te eza banzembu moko mabe yelakeli mabe yango acoustique ya Feregola ekokaki kozala la première place ti. Me ya Karine Mokonzi bazo yokango bazo binango pe bakoyoka yango na ba oyo balingaka banzemba mokili te baza koyoka baza kobina ata bakosuka na oya Marie Misamu. Batu nyonso baza bangunia ya Karine Mokonzi na ba obalingake na be spectateur baza koyoka baza kobina pe bako continuer kobina ngo. Sikoyo ki meilleur acoustique olingi ezala na nini? Ba jem to yebi bache pambate Feregola bache ba jem pokombone Feregola azali chanteur. Karine Mokonzi akomi chanteur sika yango soki ba jem eleki bazo tchaye na bongo na sympathie ya nini ya ki chanteur. Ba misusu kutu batikali koyoka ni acoustique ya Feregola ngo me bache kaka jem pokombona e Feregola. Alors Karine Mokonzi mingi bayoki oyo acoustique na ye bato tu bache ba jem bayoki misusu pe oyo bake kotia jem pa Feregola bayoki ya Ferete bayoki ya Karine Mokonzi pe bazo continuer koyoka pe baza kobina ya Karine bache kaka pa ya Fere pona kotia. Alors bino mutu botiaki ba jem pa ya Fere na kanisa bo continuer kobina nzembu wana pe bokendezwa mangwele po boyeba ndenge zalaka. Bobosa na te soki mutalobike batie yo mangwele ya nini ya bukabuka elakisi boye. Batie yo ndambo ya maladi bukabuka na nzoto. Potango bukabuka ekoya etutana na microbe wana batie yo ya bukabuka obela yango te. Kokanisa te soki batie yo mangwele ya bukabuka eza na mwa ndambo ya microbe ya bukabuka okozwa maladi te. Mangwele soki esimbi okozwa maladi te. Donc ekokimisa sikoyo bukabuka. Sikoyo soki mangwele esimbi te donc ekokota yo bukabuka koleka sikoyo bukabuka
pe ko buka yo kitoko okosila. Ndenge moko soki batie yo mangwele ya tétanos, batie yo ndambo ya tétanos, ebando tutana na tétanos. Yango wana mangwele ya niama, maladi obo bangaka chaque fois. Mangwele nango soki bazosala ba test na tango zobima, balobaka jamais mboka nini basali test, balobaka kaka tosali na bakobai. Pourquoi balobaka bongo? Pamba te bayebike soki batie yo mangwele ya niama esimba te, mangwele koma kitoko te, ya liboso okomi nanu zero. Bolandi bien, bakisa yo moko na suka kotia na yo negativité, tia penza plus elakisi yo po komi muta niama. Sikoyo soki mangwele esimbi pa na yo, okotikala kokufa na maladi wana te ya baletre mine, me okozala mutu moko oza na mwa ndambo yeloko wana na nzoto na yo. Na kanisa toza na boyokani, bozoyoka maloba na zoloba. Yango wana mangwele eza lobiko te, me mangwele eza keba. Na ebisi bino ndengwana. Yango nzembo oyo ya Fere Gola acoustique na ye, en tout cas na ndimite ekopesa batu bisengo. Soki ekopesa batu esengo te elakisi, ekokaki kozala meilleur acoustique te. Meilleur acoustique na mutema ya bakongole pe na misu ya bakongole ekotikala oya Karine Mokonzi. Même bajiri na bajiriste wana tangu bakosilisa bakozonga na bandako na bango, bayebi tina nini baponi Fere Gola. Bayebi ke ya Karine Mokonzi nde eleki nyonso. Soki bango baponi Fere Gola, pamba te balingi liboso oya bango awar, Congo awar ezwa pua etikala libela. Pamba te bazobanga soki batiaki ya Karine Mokonzi na première place, tango mosusu bakokaki kozwa ba problème na ba musicien bakozwa ngo eloko moko ezanga tina. Ndenge moko monaka ba journaliste ya TV basalaka tu bakanga ba musicien po bakoma ya bango. Yango pe fo bango bakanga ba musicien, surtout mutu lokola Fere ali musicien oyo ya korate te, fo kokange makasi. Yango bakangi ye. En tout cas bandeko, bajiriste, en tout cas na pesi bino félicitations. Surtout lokola Congo award tango eza ya bino moko, eza po propriété privée na bino. En tout cas félicitations na buzoba oyo bosali. Bien sûr boza bato mayele, bozwi boptie buzoba liboso pona ko flatter, bo flatter eza nango mabete. Peniel Kalamba ipe aflataki pona mwana na ye. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.